Mais tout ça, mamé belé babala, balanda sixita. Ce qui nga na lati bongo, je suis libre, je le fais par rapport à ma liberté. Na saliango pour bamona balanda ngai. Libana na libanda wana bala. J'étais au zelo mubalo ndimate. Question est que ça un peu trop. Avant bongsanda comme ninga, il faut bongsanda ne pas na yo. Biso ba privé, biso dans la vie privée. Imagine. Eza lo kwa kwangati. Kwanga o batiaka ba fongola ba makasa ba somba ngote. Siko yo fongoli déjà makasa yo luka bas ba somba poto. Mutunanga to bano yo kanema bien te zaka lisa. Voilà, le plaisir est partagé, très chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans cette émission Micro Libre et surtout merci d'être branchés, scotchés sur Congo Suisse. Alors, nous sommes là pour le compte de votre émission, comme je viens de le dire, Micro Libre. Et comme vous le savez très bien que nous sommes au mois de mars, au mois de la femme. Et le 8 mars, nous avons célébré ou alors commémorer la journée internationale de droits de la femme. Plutôt, les autres disent le mois de la femme, mais c'est le mois de droit de la femme, parce que la femme a ses droits. Oh, que non, biso mi bali un peu qu'on ignorait ba droit na biso. Alors, aneza moulaï, 12 mois, mais bah ça comme moi mon corps et nous en profitons par rapport à moi na biso. Peut-être c'est la rappeler moi mon kété par rapport au le 8 mars, bon mona ki ba maman va défiler qui, bon mona ki maman Olive baki ba maman bon moi qui m'a belé au ba maman par rapport à l'organisme na bango ba association na bango et puis bon moi qui ngo et belé et les cas qui na ba site ba différents sites et puis surtout na Congo suspect bon moi commenter sera ezala qui. Alors sur ce plateau je me suis inspiré aussi né baba maman il y a théâtre comme on dit maman a boké tant on a tali na ba groupe na bino groupe nini oyo tant total rango et d'arabiso na ba conseil au moins même si na ba couple mo bozo tenga matenga mais tant total la groupe o nazo le balelo boye groupe Simba oyo ya président Elombe Faustin Soukari tout est dit que non ce sont des professionnels c'est comme si groupe Salongo mais ezonga ezala vraiment na groupe Simba quand tu regardes comment ils incarnent leur rôle de femme ya wana là je vois baza belé ba Irsil ba Sila mais aujourd'hui nazana bango te nazana bande ko na bango o ba travailler na bango là je vois Arlette Baouma et puis Laetitia Mwamba. Donc, sur ce plateau, c'est un peu de parler par rapport à moi de la femme. Donc, à la présentation, vous avez déjà compris, c'est moi, Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise. Encore une fois, bonne condition télévisuelle à vous tous qui sont branchés. Voilà, je vais déjà dire bonjour Arlette. Arlette, bonjour. Bonjour. Moi de la femme, bonne fête. Hein? Merci. Un mot par rapport à la téléspectateur au Bazolanda, au Bazio, Arlette, oh c'est ça bon encore une fois. Ah oui, on a Pesibino, Bambo, Belé, ça dépend à Aéro Bozaleli. Na linga bino mingi loko bino pe bolinganga. Toza wana kapu na osepelisa bino. Loko eza mwa na biso, ya mba yambi biso. Moi la bino ba yamba yambi bino mais ba dété ba ba comprendre déjà que moi la bango mais est-ce que ba respecter moi par rapport au moi voilà il faut au moni erreur to sala kezarani mais ça moi na biso elingo lo bateke il faut la taliputa moi si ezamutu ezali putate non na sungio po bande déjà ne bandendo bandolo voilà ça comme tu as pipi na munga pour comprendre déjà que tous na ba maman Simba na le belbo comprendre que ba linga débatté ba bazala mingi bongo. Alors à ma droite ezali gauche nabino je reçois Laetitia Mwamba OEP pour découvrir Kaye Botala Kepe. Laetitia, bonjour. Bonjour. Un mot par rapport à tes spectateurs sur Internet. Oui, bonjour à tous et surtout aux femmes, les amours Nabusso. Nous sommes invités ici rien que pour parler de ça. Donc je suis sûre et certain que vous allez de suite et donc suivez. Voilà. Merci beaucoup, vous allez de suite. Dès la bande na Arlette na zonga pepa na yo c'est moi de la femme pour na yo elobela ko nini le mois oyo pa moi de la femme moi na biso ba maman mais na quand on komaka yo moko tant que artiste d'abord comédienne tu te dis quoi? Oui moi na biso ezaki tango to comme na mwango il faut ebakisanga implicitement ko nane wana eloko na banda ko sala ngwe miso bano betisa mutu muso libaku to tina libaku na ndinga ba papa emso nde nazanga mobali na ngai eloko na bando sala ibanda ko sepelisa été loko komi journée na bisongo moi na bisongo il faut na bongisa
il faut mutu nangi sala. Donc pour na yo obongisa pour na papa ozelaka mois de mars. Non, ezamba berère mususu to salaka, ezaka boni journée o ya le 8 mars. Mabale kufaka makambo belé kufaka. Siko il faut na bongisa ngo po mibale ezaka eza mwana bino ozo changer no kate. Il faut na bongisa na mi bongisa avant to koma na mwango. Si to koma na mwango mapana mona oui. Oh moi c'est nangeza ka liputa te. Comportement ne peut changer. Makambo susu peut changer nango. Il faut na soutenir les pays. Oui. La CPLA no mingi parce que bing balobara basi ya maboke basi ya théâtre pour na bango ba mona quand même sous pour na bango libala na côté et na ça non succès na ça la succès na mais quand je te vois avec l'alliance comme ça me fait du bien. Yo petango e comme la ka siko OK na mi mona siko ke na comme siko maman et ça les mela no comment. Oh. Vous avez la bino artiste ma succès habité ngana ça non succès ngana ça non théâtre penza pour na kota na libala te siko te nga siko makamwana on te na zana. Bon. Oh. Mais tout ça ba mamé belé babala balanda succès voilà. Succès zanango mais faut toye bango que moi si il faut ala na muto ya bando sunga ye na ba conseil surtout na musana na biso o so zana muto sunga côté emsupe o memela on ndenga mabe. Et ça, quand tu es pose star ko balate non star il faut poser un bali na yo. Voilà donc nous avons appelé kota mopandi ya maman na biso Laetitia na moni nde bolati ala tabay que moi ça c'est pas seulement le pan mais mingi identité surtout biso ba femme congolaise ezaka mingi liputa parce que tant yo otal akalelo et l'atelier ya maputa mingi na ba maman ba jeune fille oh lolo ba maman o milobela rani est-ce que bakanga ngo pena bien ou bien ba tenga maman mki na wala tapi liputa. C'est vrai, hein, il y a une différence. C'est qui est vrai, ma maman kalande bando kanga maputa ils ont monté na biso lelo parce que normalement biso déjà aux hommes tout nous c'est dérangé na kanga na gauche na kanga na droite mais le moment ya kala ba yeba qui déjà pour déjà ils ont ba ko ça qui bango déjà biso toye to kuti peut-être déjà style mususu par rapport à la condition na biso par rapport à ndeba maman on va même li biso tout ça les loboyé on essaie d'apprendre quand même ils a différents oui il y a une grande différence mais sauf que bon ba o ba yebi voilà. Quand tu dis ba yebi mais natanga kala ba lobaka ba maman balata ka zigida zigida ngoto ba nako kanga ngwa petanga kangi bwe pe mupende pe skel pe libanda c'est vrai. Excusez-moi moi bon, en fait na ocho tala 2 jours babi nanga zigida za mayaka te eza pe suli puta zigida eza mayaka mais to ba nako kanga ngwa pe balata ka pe bakanga ka pe de kwa moi boeme atiki mupende tout monde ba chanter na bisoti ba mama so ba kangi ne liputa mais ndi pa kangeli pe mupende pe eza pe libanda. Tant la différence, même sous le lobe, on a quoi taper peut-être na makolo, mais maman peut en être peut-être moins d'autres pays libanda. Oui, à l'époque déjà, les acquis, bon, net les lots. Oui, ma collègue est là, Arlette Baouma, elle a déjà marié déjà. Net singa a marié peut-être. Il y a une différence, il y a âge au ba maman bazaki na ona biso. Au moins maman bazaki na maman puta balati bongo akangi bongo mais moi on a déjà abala déjà sa marié. Le lot, ce qui nga na lati bongo bananga je suis libre, je le fais par rapport à ma liberté na saliango pour bamona balanda ngai. Avec ces mamans là au moins ils a dit asali bongo mais attends moi mbali na ye à côté ba ebi déjà qui asala on a na but mon roté pour déjà na mbali na ye mais les la différence dans ma cas c'est ça pour na biso bazo mon raso au sali bongo ba mon déjà légèreté mon robo bien donc tu vois dans ce mais quand on a profondeur makamba mon a qui boké seneza kaka oui c'est ça seneza kaka. Étant maman, étant moi si, on s'en a pas aussi les acquittés belé, cause à paix, femme ménagère, femme commerçante. Pourquoi le choix d'abord au sala, au au théâtre? Question c'est que ça un peu trop parce que les hommes ça là. Et puis c'est pas facile. C'est facile t'attendre parce que bah tout le monde a pour ni théâtre yaka. Au comprendre que tout ça là moi bah bourricté. Vous venez de le dire tout à l'heure, Rawa, quand on est dans la prison à Busso, et l'homme foncé sous carré, donc c'est pas du black. Ils ont vraiment jeté au canicité, au koyaka raboyo, au yé, au betty porte, pour yo zayo, bah cotition. C'est pas facile. Donc il faut tout avoir en toi pour obandaper mon salon et puis ce qu'on a la sagesse mon roboité, sois sûr et certain que net na groupe Simba déjà au côté. Voilà. Voilà, là j'en profite pour saluer celui qui acheta
et celui qui a installé mon boss, Maître John Sima au double boss, double brassard. Et là, c'est mon boss, avec maman Micha, de gros bisous depuis Suisse. Et puis là, je n'oublie pas aussi de saluer JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. À ma copine chérie, hein, Patricia Baramoto, on a habité à Londres, on a Belgique, on a habité à notre cordon aussi, hein, Junior Moyoabou, voilà, on a bien que le choix populaire. Choix populaire, voilà. Nazongila non Arlette. Le bibi nous basse ma boki, basse à théâtre, surtout nous nous a marié boye, tu te dis nga za star. Papa, nous avons bongo star, oui baraté. Aujourd'hui qui star na ya musala libanda oye nango tina kata foyer et surtout que babi que moi de la femme boye papa ba sala ba maman pour na kutunde ya bongo aussi pelipo et nous sommes dans na bureau na musala mobali kuna akombela abongosela. En tout cas yo bongo nanga mi ba otake bino ba maman ba basi oboza mingi ba marié. Non Arlette Baouma qui paranda kuna bien. Ndi na zana boy na lana bilo comme tout ça la mina passe il ngolo baki avana ya fona bongisa déjà tout kota malewa te non il fona bongisa déjà tout après na bimi et la bible kayo mombo tout ça na bible te avant bongisa ndako muninga il faut bongisa non ne pas na yo siko ngana bongisa non ne pas na ngate na bongisa simba te eza na yimo tata na nga benga nanga abinanga yo il faut ça la boye il faut ça pour boyer rapport raison gelé mais la musala oh peut tu te retrouves musala wa théâtre ah oui comment oh nazo salaire simba ba footable chaque fin du mois nazo salaire oh musala pambezala te monde azabana soit ebiko ke pour to production mo wanzonzi mo boy fois oye ba cacher neza combien. Ok, te ka pour les canaux TV, so pour les canaux TV, na va na simba, tu peux na les cas, ata naza artiste principalité, ata na souka mobo, ata na tika ta farti a pamba, na tika, avoir pièce Cécile. Malam na les canaux n'est pas abisso. Bino entre bino na monde, surtout les femmes, na monde de théâtre, la concurrence c'est à moi mingi. À part concurrence, bozo ça na mabe ko boaka na ba maladie, au moins na msusu net ka bozo ko na kata groupe Simba, o ya mwenki nga za da star na ngane na abu na l'équipe bino tout nga na eba na koleka bino. Nga eloko na zongila ngo mingi eza na bande ko so ba yamba biso. Elo nde ba lobaka ba artiste ba bandumba ba mais to so bimika na butu a. Au moins na bandumba mo matelema ba artiste te. Non. Voilà star na TV bossa suki. Non. Bato babwa kela bato ba maladie bazaka ba artiste te. Na société nyonso ba problème ezala kaka. Eza na kata ba famille na biso. To kana ba problème kaka. Et ngolo ba ke place nyonso ozala, il faut zaka bien na bato. Neti nga simba benga nga la différence. Pour ni papa comportement. Na ndenge na zaka na bato. So ba nga sanganya ozukweno vandi. Non. To so simba to rabana tata moko to lia ke sika moko so ba monuka yoza mutabo ba bengani o tata biso ba kana bana nanga siko so yuno koti na kati ya statia tata biso te monte ke fobima pour ya lia na bato azara bien na bato alaxa biso ki c'était chaque année to kota ka retraite na Kimpoko to priaka siko tan yo ke sima mo eloko no mobo monte ke bomika yo moko. Mais pour la succès, c'est pour naïe bana balobi, faut rebaxer le qu'on a que maman mon robot hein, Laetitia contredit ngate ba laver ngali sui, na nga kitoko, na nga da pembe de na ba Laetitia boy pembe mais ba baxer nga sumo ma futa le sous pour nga so encore davantage. Et ça le ma mingi na monde na bino, et ça le ma case. En fait, ce qui est qui ça makasi na opesa toli na ba oba kenda peut-être que simba qui ça makasi za musala. Donc ça là vraiment musala nao éduquer masse pena na ndenga bien au comprendre que aux makambo o nyonso oyo bat baluka bazwa parce que déjà bat balingara ba sepetsa bango bat balingara aime solo bara bien aime sauter ki ne lo moko boye et lo bat balingara on a simbela ki sinon je suis pas sûr parce que déjà na bi ki na lo ba bien donc na lo ba kaka mami le bilo tata oh mami o jouer bien te na scène neti na simba ba pierre rôle na rap. Et à te que so sur la bien à chef bon pire rôle te ce qu'on joue no bien te à toi simbikis et simbate que les tsalam groupe au Simba ou apporter déjà ni bandoya. Oui hein depuis naie na apprendre ma mobile bah on a dit 1 plus c'est faux donc 2 3 4 5 plus donc na eu déjà mingi parce que
kozala na kokuta grande famille le roi groupe Simba bongo ba yo ba yambio ba la question qu'est signifie bon parce que moi je suis l'aîné de ma famille pour nanga je me dis n'aura plus souci ya bato yo bazakana ba yana bango de là déjà neti wazana grande sœur grand frère na mona ba bilo wana des alara ngasko pas nanga ezaki te pour nga mona zaki déjà aîné mais tel que je suis na koma ki na ye na kuti ba mikolo bazonga maman leki na bango bilo wana salanga bien et le ngolanga équivoque wana on a na mutu na kanisi wana ya komona ki peut-être que ngana zangi ba yaya ba famille non et puis kozalana maître un bon maître le rôle la président ngai autorité morale. Non, je vous dis c'est pas facile mais si tu t'engages au côté oui au comme appena meilleur on dit mi petit moro donc et lesquels yo pour anini pour au luko apprendre pas à pas na o pour na place là au bile au sambo hein. Mon père va comme ça, bino acteur, actrice, il y a groupe Simba Boza, l'endo na niveau moko boye. Boko ya beaucoup de groupe moko boye, c'est la bango de babanda bino mbote. Toyo karango to vend la botoyo. Wana batu mususu, so obi ke Simba kosi. Pour so to tambola kana na tata, ya le batambo tambo le fu tambo na nga. Ya komi nzambe. Non, na ndeni, na biloko akotaka biso. Ezate ke lomba ta kucho mwa mukebo pio mbote. Sko ke place mo po biso ba retour ezonga ka to samba mabena biso libande zonga sko po ezonga te foto tambola bui jamais na koya na kuti bato bwata to longona makamba sima na bumutu na yo moko okuti bato pe bango tete babi pe bino ba fi ya théâtre bolibo à part nde babi kindumba OK na place moko boye na kata boîte ozo tout abande ko ya théâtre na bika groupe Simbate théâtre en général alors ce que faut bosser la biso moi différence ni ya théâtre ya kala tango zaka na ndaku o tala ba ne o babanda na différence o ya lelo na banano Arlette maman ouais ils ont dit ba polémique hein. Il y a polémique, il faut savoir cette différence. Tu batambola na statut na bango. Neti biso ba uti okwesela biso pas même une semaine. Pas même une semaine ba uti okwesela biso ah. Ya be la télé ba nini. Moi ce groupe na biso miso ba kwesa mais na ba groupe miso ba kwesa te. Ba kwesa ngote batu na batu baza na statut na bango baza na ndenge bazo tambolela. Quand je dis différence c'est pas seulement il y a tenue par rapport pe ya etamboleli par rapport pe ya joueli, il y a théâtre, il y a kala, na ya lelo. Voilà. Il se passe que Arlette il y a une semaine passée. C'est-à-dire quoi? Biso ba privé, biso dans la vie privée. Imagine-toi. Non, ba privé biso ngo. C'est-à-dire quoi? Parce que déjà aux artistes, aux déjà na vie privée parce que tout le monde déjà ba yebio. Talaka à niveau, biso monte aux na kata groupe. Netinga déjà dans ça 2 ans na kata groupe. Moi je savais pas que mon toza na vie privée. Mais on me l'apprend que ndezana étant artiste on jamais la vie privée parce que c'est tout le monde qui te connaît, c'est tout le monde qui te regarde. Donc peut-être na moi papa boyana privé te faut ba tout ba kina mobile ya ça yewana. Donc c'est dire quoi? Quand tu t'engages à ça la maramobo c'est attendre que ta vie privée et koko ma pe ya. C'est-à-dire quoi? Et koyebana, et a sous vie privée Omoni, donc c'est que malamo quand on bat teo loro oyo zaki nango peut-être teo ando mitia peut-être kinga za vie privée, tant bat teo la muso ne lo mo bongo faut zonga monto comprendre que ah c'est vrai. Parce que oui, son ando tambola msuna papa ando lobiwana ba oye ba oloba ba panzanga sango do vie nangisa sous privé. Tata ma place mo ka to benga na ko komi da place wana ngape na komi to kuta la place ba ta mezanti. Je suis désolé. En tout cas, à part na Lola, oh, tu habites l'oroni les kakuna. Moi, je me dis qu'ici à Kin, ils ont un placement. T'as là, on compte à nous limiter, mon toyo kuta na kuna, na ye, on limite. Oh, kapena, star, artiste. Oui, juste. On dit que bonjour, t'es bon que ça. Eh, maman, on dit bonjour, ce que t'as la boye. Ozaki na vie moi ma bé, bien sûr, toi, là t'as ma bé, soit ozaki na papa batumo qui ngani. Comme bon ok. Ya biso ke na facilement kei pour sambo na yo. Puis ba boyo pe pa muntango pe boy muntango pa olingane te kombo na isa nini bata musango ko sala msuna ye po biso bata maboke to mangambu. Donc c'est à dire faut toujours se contrôler voilà. On a se contrôler Arlette ndoza bongo mutuni nyo open to ngutala ke ate ndeko ngana e kurele kalante surtout na Simba. Maman to na makambo na te et pas biso da makambo na te o ke ngana to solo la ratenga. To za na monte. En dehors. Oui, bien de tous à la raboye, na mon na biso ya presse o to yeba na ke non ata to swana te. Mais ndeko ngana ye penako et Simba raté. Ce qu'on a libanda
na ba collègue mususu ou alors pour na bon c'est sous question nga pour que MC wana olungo ko répondre té bando banana na carrière na o sala et là oni o sala passe au mona ngo par rapport ba collègue na yo OK oyoka soit au mona et là et ça leur passe na motema au garda le lopé moi de femme et moi de droit de la femme zala moi ouverte fungola motema mama na ebité nazana ngote to banga ya lule na banga lule ndeni na ngote ngana ko isa 8 ans simba na 8 ans la simba izala kabo izatande totanga wana izala mso yesika izakala babilo mubui mutu nanga to bano yoka nima bien te izaka liza mais Nicolo pourquoi micro libre dans wana mon ami izaka bongo mutayambanga meta star skoza tapinga madame yo mutayambanga na pauvre yokozuna mulimo ni pema na kimia bango vemande ba mais lisanga na ye banda ko simba te mais Nicolo to sala tapa même 6 mois camarade nanga makasi ya makasi donc moi siko sengo ya micro libre zala ki ko bimisa mutelo mu babumba kala abimisango tant que le bébé Elisa bato so ba raté mais ba yo comprendre siko question bato tout nanga libanda ko na zubino Lisa azara mwana ya mama Kalunga non te atayu moko Kalunga na Lisa botaki na ajinini. OK, donc pour côté wana vous comprendre que Azalara moi on a été ce qui arrête ça les 8 ans you sais comme you na monuka kala minta. Moi j'ai 2 ans. 2 ans oui. Mais 2 ans déjà on a problème té bayamba ou bien aux ala rankina mutu té ba uma déjà mo pata tsako kata ngoyebo abi yo ni nga fini na moi mki non ba uma déjà yo na 8 ans OK 8 ans ba collègue na ye o ya 8 ans bazali ba liko na ye bazali ndeto yebiso mbali oyambiso na plateau akora ba penga na tambola kana o to ça ne 8 ans to na waza 6 ans mais déjà soit ça nga voyer donc c'est qui bien ça quoi. Donc c'est que ça normal, c'est que c'est la famille. Donc. Mais vous reconnaissez un peu que tant qu'on dit groupe Simba Tolongoli, président Elombe, Soukari Tolongoli, Yaloule, là-bas là-bas Simba groupe Simba ouais ici na sila bango de star na bino wana bino nde mutu olobango n'était pas biso groupe Simba za ya mutu nyonso po total pe ba rôle muso total en penatel ici à jouer netu pièce zo le kamikolo na kotite si la ucho kotaka soki lundi kaka bango de star ya groupe Simba ba ayant droit tolo baboye to beta biso bien ba uma 8 ans à 2 ans et ça ngata yo mo black line 20 ans to 15 ans mérité d'abord reconnaître que non ada star na bino ngala reconnaître ba star na biso ba ya na biso makasi donc et ça normal. Oui, c'est le bien. Moi, si mon élève est indimi, que non, ici, là, c'est là-bas, ya. Na beteli li solo ya que na Simba, toza na papa, toza na ba grande sœur, toza na biso bana, toza na donc toye ben génération na génération. Donc c'est à dire que ce qu'on a respecté et koye bana et puis orozala vraiment libanda makasi po ya lobaka ba porte ko kota kande ezali, ne pe ba porte ko funga mape ezali. Pour ça que net sur contact dans la carte le roi nga bodeo na za déjà nga na Laetitia mwamba leader ayebinga Laetitia nesko so babi ke vous avez problème benga no ti maman mutasali ku 15 ba benga na ye. Voilà, je veux aussi en profiter pour souhaiter joyeux anniversaire à Dalolo, Dalolo, Milolo. Joyeux anniversaire à ma grande sœur. Natala Bino, Virginie Lofembe, Natala Bino, Mamie Lela, Lorette Mampouya. Tenga pena ndima bayaya te. Kaka. Et ça votre groupe moroté, bango basé pas bango pena c'est pas na Congo Suisse, mais na nimbo. Bino ba groupe. On appelle ça boulot comme boye. Pour la bango, otala bango na TV. Et yope otala rave arle. Oh netinga idona ngezara ezala bekam sila. Otala rasila mingi mingi. Oui na tala mingi yango pe na ngana jouer le kwai. No commandante. Non koma kaka. Non moi c'est pour Hollande te. Problème ezate na za na sena ko baba nakana na 0.1 etoketi. Ça n'implique pas pour na ko ya vente. Et moi de la femme oh maman PR maman sous toloba ana micro libre toye barango na émission dans le bagazara na ça la politique té mais je parle de maman à œuvre toi malam eza social na lobela ngo na émission ngai alors toute l'équipe pour la journée de la femme maman boboto maman na biso maman Olive ayamba ki basi ya théâtre vous équipez na partie ya batwana nyoso non tozaki te pour te maman zo ki ndambu
toza ebele azoyi pe teka ba artiste te azoyi na ba compagnie ba société nyonso azoyi ki basi ndam ata binomo aza pe mutu so abi azwa batu nyonso ape mande encore la kinga kati bokendaka 10 ya tour sko balongo libi yo asomo misango gu te potela ba vérité te la kinga kati batanga 10 bozala ki mais est-ce que ya tour oyo ndeko voilà oui hein so lui déjà qui batanga ki 10 tozaki parce que boy pour liara mbongo ebe on batangi karao bat ki marché na journée de la femme batangi ote soir non et déranger ngate parce que déjà au monde déjà na yebi kinga kati na kena déjà kinga kati donc on va bengi spé tour basani pas kende ouais. Voilà, donc là, je vais aussi saluer JC Lutangu, JC Kula, Gilbert FMI, Rose Sita, maman Rose Sita, et puis je vois là où il y a Loulé, hein, Léandre, il y a Loulé, Yemorone Moutou, Madame Touba, Komina Simba, Teye Pena, Zana bien Kinanyo, Nakata Simba, Nada Pena, pièce monteur, il y a Simba, il y a Loulé, il y a Léandre, Moutako Batele. Au cordon en alobara junior moewabuki yelu amuta ko batela makasi président Foster Soukari et Lombe et tout ça la polémique tout ça la comme ça la bien tout ça la polémique siko s'il faut donner conseil par rapport ya bino bana basi ya théâtre bo ça la biso soni un seul rôle moko be jouer ndumba na scène oui on a tenu non débat ça ki ndumba o ko confondre un peu comme to mon petit na banzela o ko lo bani na bani na Arlette bo ça biso soni par rapport à comportement au moins même na rata ba actrice moi yeba na télé une paso bina na ye un son pas pe téléphone pas ni ko zo pe image sans ka yeba ke ba zo image yo mo ba publication comme ba publier mutu ba publier butu boy ah oui conseil kapuna biso nyonso tolata bien pour le Congo so e komi nzembo pa batu nyonso kaka ba artiste ba lataka boy ba artiste ba sala ba désordre du boy eza vraiment bien te na ba o ba sala honte pour yango koma pe bande ko na biso ba o ba biso to bali mona kaka obala nani obala mwasa théâtre ata zo sali ndenge nini ya kozonga na ye kaka na biloko wana pona nini pona bande ko na biso mususu tolata vraiment bien eza pe kaka komi bati la kaka so tiki pe njoto nyonso libanda kaka eza lokwa kwanga ti kwanga o batiaka bafongola ba makasa basomba ngo te sikoyo fufungoli déjà makasa o luka basi basomba après to komi ko luka o milimu mabe o saint okota opesaka ba pasteur ka pasi kaka to bongisa bila te na biso ezaka pona bolamu na biso moko parce que tant que femme mariée pour la mono za mariée peut pas maman conseil o ba o zela da que non moni mamba mamba sala moi o kakeleka na bomeleka moto pour moi de la femme tout en avril a comment va non sala o ko pesa baso na conseil ni par rapport ya femme mariée nan pour non tout na le c'était pour ye maman non ana innocente faye ko la soit pas non yonde ah oui ma maman mibala ya biso karate so boso katu sesu boto bimisi bango so libanda wana bala j'étais ozelo mubalo ndimate et apuna ka moi de la femme te ezana pour photo sunga lelo pe koma na pe mobala pe 650 nga pe na pe moi 50 sunga ezate ka ngaka mobala ka sa za punda ta za pe mwana batu fasale ya pe bande kona ye to chakimia to batela mabala na biso po soka yobi mi mutu mususu wa remplacer po bazozela ah ouais par rapport à la ministère de la culture o ezo valoriser pena bino te ba artiste moko boye ba droit na bino mo ba droit na bino te soutenir moi de la femme parce que ba yo ka mingi ba maman tant boko lo ba makasi boye na ba émission ba tala ba émission o ba kondi ba yo ka nini par rapport à ba artiste avant na zongi la Laetitia ezaka ba pesa biso ka place na biso petit faut peut tout ça na valeur na biso pe tout le monde a pe que artiste mo boye ba yambiye po miso po na projet mo boye ezate kaka oui maman zo yamba biso maman zo aider biso makasi mais il faut to solo la mi pe miso ba projet nako ke na biesi maman passe na nga nyonso apesi nga mbongo so na yebo salela ngo te lobi na luka so na zonge pa mama mais tant maman zo solo na biso yo lingo sala nini yo poso to peso muntabo to so to peso musala moko boye atoza na musala no wana o salela ngo ndenge nini c'est ça o toza na ngo yango wana biso pe basi toza bezo pe ya ko sala pe makamsusu la parité nde boye ouais
Voilà, donc on est comme d'abord shooté, dès qu'on a tout qui est par rapport à conseil à bande qu'on a, c'est qu'on a 2 ans. Mais tant qu'on se voit, il y a pas de conseil. Et tant qu'on a la bande, il y a que t'as la ndaka ndo talangai. Mais on a que l'ingazwa azuka ka conseil par rapport à bino artiste, surtout basibo ça un peu moi sonne ba comportement la bino. Oui, babi le comme ça dépend de la peine d'éducation à mon tour, parce que babi personnage quand interpréter rôle mon babi sur quelconque, bon. Les personnages ou payer action sur place ou interpréter et s'il y a un thème de tindayo ou comme on est loco wana nanzo tu peux pas remarquer que ça yom toujours qui rôle wana il y a un thème parce que ce qui est vrai pe qui ndumba pe nandim na ngate que pour ça là on bien il faut la taraba babilo moro il y a bien ti je crois pas donc conseil na repé ça na bandi ko na monsieur oyo nyonso te ya artiste c'est parce que nandimi na ngate bino beaucoup ko c'est la ka biso artiste bongo donc na bandi ko na nyonso oyo balinga monde WhatsApp internet tout le temps oyo bazaka pe artiste te to bango mais bazala ba habillement bien te bazaka na accoutrement bien te donc ba papa na pe o bazoya vers biso na michanga na kati poko milongo la kaka ebo ya la taka bien donc ba papa na nde ba ya vers biso bongo na ndimi ka te ki muntu moko po amona ki olata ki sexy to amona ki olata ki elo mwa mukie nde aye vers yo na ki série oui babi coup de foudre ezali bolingo mo ya ki popo meka po tika po kangami pe ezali nango mais sauf que ndimi na ngate ki yango ka nde opesa o amsusu elo mwa bien tala idla teli na yo changer na yo eza na loté balinga muntu déjà à l'intérieur et puis na personnage na ce qui est vrai oui mais to bunda bena to bongisa parce que makamo ezolo ba mama mingi biso tozo kisa mama soni mingi mari ba tonga ba tata tellement ba suki na ba mama nini mais biso basi mato sa moi trop donc to meka un peu kota lela teli biso c'est même pas important quoi la sa libumu na yo to ko la sa poitrine na yo et servir na on est loti il y a Arlette déjà la danse dit beaucoup de danse nabi ki Arlette déjà la danse il peut déjà au côté la danse so côté déjà place en Zonzing au Tiango wapi na théâtre. Place en Zonzing sur le Tiango wapi na théâtre. Ou alors Zonzing est apporté là où ni banda au banda soko so banda déjà. Oui, tout ça la belle art, c'est qui connaît ces cas. Tout ça la belle art créé par Bellevie. Déjà nouvelle site déjà Bellevie TV. Donc va filmer ça déjà coûté belé. C'est même pas la peine autant. Ce qui est très bon et ça par rapport à Bisso dans un groupe Nabiso on nous a donné cette confiance là il y a kokende ko sala da diso rabimi sur à permettre à bikende qui ko sala libanda parce que ça a confiance nous déjà donc quand on dit na considérant net nzonding na simba déjà bilo mba les différences qui est vrai parce que na nzonding peut-être au répéter raté to préparer que le rengoté oyeka au salimba la moko sur place et ça musala musus au fona solo vraiment avant na bandango na producteur nanga et puis il faut na s'engager peu autrement parce que libanda nde batala un peu trop maramba nzonding wana donc différence c'est ça na mélange ngo eza musala nanga o na salara na o et permettant na kuma na nzonding wana pour pas comprendre que ba benganga na nzonding eza par rapport au déjà na nini donc il y a pas de différence pour nanga les années so eloko moko donc place en nzonding place nité musala ndé na ye na sali musala na lakisi musala nanga ba comprendre pour le base tout temps bengisa sous na prochaine film. Voilà. Merci beaucoup. Hein, maman, il y a groupe Simba. Donc, sur ce plateau, c'était Arlette Baouma et puis Laetitia Netnamba Bango. Mais, tout comme nous quelques dédicaces, quelques remerciements, nous avons tout d'accord de près ou de loin. Et moi, ma banga, na yo, moi libanga, le PSP numéro, c'est vrai. Nous avons groupe Simba, un numéro, mais sur PSP, je ne peux facilement. Ça bien. Désolé. Vous pouvez un numéro de. Non. Dédicace. Quoi Fabio côté wana mais mutani ça na posa bauma abengi yo tipo na ebiki na epana ah oui apo pesa dédicace casse bino ba pesa numéro te bo benga ngai nga pour le numéro je suis désolé mais pour la dédicace les en normal hein des gros bisous à ma maman chérie qui se trouve à Canada Rose Mujangi à Popol Mujangi la maman de Cindy Mujangi Jessica Mujangi donc des gros bisous à Fabrice Nseka, le boss américain, de partout, le Luanda, Kinshasa, Poto, donc il y a partout mon Kilimobumba. Oui, boss américain. Oui, hein. Déjà. Mon tout ça sur l'arabien. Na bien. Mon tout ça sur l'arabien. Il faut un boss américain. Nga pena nandega mabete. Wa no pena muto sur la bien makasi na ngai sans coutu am sous to sur la. Te poza ta na numéro na téléphone ti. Ma solo la déjà bien. Donc
allez na ba place moko ndimi te mais ba benga ba sora lo ndeni bosa meka ba to pese lo moko kamwe ondimi kuté. Donc Allegri à Makai à papa na Diane, de gros bisous. Acheté garçon propre Elengi na Chicago, donc na qui héros déjà à la maison déjà Rose, j'ai déjà dit Alphabia Benda Romeo, Eve Malou Soupou na Soupou, des gros bisous à vous. Oui. Ce que numéro Laetitia moi ça pembe de nganga, j'ai ma gros bébé. Voilà, Arlette tu peux ba dédicace non la bateau tout balandio ba o yangai mon ami les dedans Nervine maman na Lionel. Bon anniversaire à bébé Wendy. Bon anniversaire. Et na bossa na ko yebso na Mbappé makara chantre bossa c'est comme un morceau. Bébé Wendy bon anniversaire na bana na nga moko ya mutema bébé Grâce Abigail Mavungu. Bébé David Yamoubal bisous na pesi mbote na ba oignon so yanga bo balinganga na po balingana bonga te ba uma lela bino fort richi ba forme esikoza arrête pas tenir ce bébé boza marié wana ba oyanga baoyanga bandeko na nga baoyanga ya kati te po elobi na ngata de ya de londe na ko bosa no te elobi oh petit na nga azaka na baoya ba vie na bisous. Moi aussi je remercie, je dis d'abord de gros bisous à Metapinga madame Ada Omega babiba na basi karane na zo bois mingi mami la chatte Karine pardon. Voilà. Je vous aime bien. C'était un réel plaisir de partager de très bons moments ensemble avec vous. Je crois que vous savez tout au lobby parce que vous avez un abisso. Faut aussi la lendo. C'est vrai. La femme c'est pas seulement la tête, comme le pan, mais c'est plutôt la tête. Mi lobby là na coin na yo ko apporter pelo ko moko pour la mboka. Na domaine na yo ne te dis pas seulement que naza femme de na bifona ta kitoko nazo ba beauté wana tout on devant les miroirs donc on s'est maquillé pour te faire belle. Se faire belle oui pour ba se perdre papa se perdre biso il faut za la kitoko faut bon ça mais il faut se penser na kitoko na ngala kwa na ko baksa nini na mboka na nga. C'est-à-dire na simba micro benga j'ai maibé les gros bébés de la presse congolaise na ko baksa nini na Congo Suisse. Na ko baksa nini na monde de la presse. Est-ce que non ça le quoi bango? Pour le lobo ya mami lela ebana est-ce que nara na buzz tout le bango bien pour le lobo Lorette Mampuya ebana que nara na buzz faut faire buzz on peut ndenga bien et ebana tete ko mato situé na danseuse journaliste to eba te pesa sa position to ebana na ba chroniqueuse na ba chroniqueuse na ba ngotu na pesa mon concept pas binga ba benga ngape ya moro boye je mima ibe le gros bébé de la presse congolaise la giga ba benga ngape mo sou mama kalunga ya presse pour ani na tsaka de makambo ya moko boye na logique de choses parce que mon cordon junior Mwewabo le choix populaire à le Barano il faut bien faire ce travail parce que après les lobby maka viezali toko bala toko bota sko tala CV mutu mwa mukondeli ngabala sko bité ba komola sko tala nenga tikala bumpoli oh libumu ngani na bala basi ba mona ngona tamo wana obebisi libala. Voilà, c'était un réel plaisir alors je remercie mon boss double brassard mon double boss Maître John Simao notre boss on repota studio la boss de ce repota Yahweh to pembeni nayo yamba masazoli boss non zéloté boss oui quand tu vas monter boss se sentir maman Micha bonne fête à nous nous les femmes bisous maman bonne fête et je remercie Garnette qui était derrière la caméra merci pour le travail Odosala équipe nous sur Congo Suisse alors je vous aime bien encore une fois merci notre superviseur moi je l'appelle l'œil du chef Papi le Congo et je n'oublie pas de dire bonjour à Edwige Ngombo depuis quelque part le grand manager la grande il faut dire ça Edwige Ngombo de gros bisous à vous JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas, MS Karoubas. Vous êtes tellement belé. Roger Kossam, levé qui bombarde depuis 8000 km. Patricia Baramoto, ma chérie, et ça l'a bien. Non, il y a un émission à tous mes fans, parce que déjà tourné la question, il y a son j'ai beaucoup de fans, donc on habite à tous mes fans. Je dis à tous ceux qui aiment bien suivre Laetitia Mwamba. Donc, on a gros bisous, la famille Mukuna, depuis Paris. Nela Mukuna, Sandrine Mukuna, Pierrette Mukuna. Donc, des gros bisous dans Robo Sanate, quoi.
Voilà, on se retrouve prochainement avec un autre invité ou alors deux invités. D'ici là, portez-vous bien. Si Dieu ne revient pas, on va se retrouver. Bye bye.